bandeko makambo impacté 2022 surtout bato yo internet elobeli bango na ndenge moko impact na 2022 oyo tokobanda toujours na numéro 1 boyebi ye oyo ya impactaka kaka chaque année Karine Mukonzi la baronne aye koningisela biso lisusu na mariage na ye mais bon nakotanga bakombo ya kelke bato nyonso te me bato mpe nakotya kelke bilongi na bango bomona baoyo baimpacte balobisi réseaux sociaux mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandone mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na babebe mbote ba Sainte Honorine, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Karine Mukonzi ye a impactaka chaque jour, chaque minute. Normalement, la nigakina lobela ete, mais boyebi et sa tradition. Karine Mukonzi aza mama YouTube, asali mama net, mama internet. Donc, fona lobaka kombo na ye. Nazo sangisa na bato te, basali impact, pour normalement na kuko sangisa ete, pour yali inesangissable. Pour kuko sangisa na mutu moko te, na monde ya réseaux sociaux. Mais na lobi kaka, Karine Mukonzi, numéro 1 comme toujours, 2022 oyo décembre, akangeli bisongo lisoso, na kokoma na kombo officiel, na miso ya Nzambe, pe na miso na biso, bato ya mokili, kikuli. Donc, abali. Karine Mukonzi, premier libala na ye ya vie, pe ya suka ndenge ye moko alobaka. Donc, impact ya danger. Bato nini susu ba impacte biso na makambo o basali, basi oyo, par exemple écoute mes réalités, Zawadi. Inconnu abimaka kaboyaya, Zawadi, apesa biso ou esengeli apesa. Donc, ce qui a sengi pardon pas Pascal. Alors nga pardon nga cause la qui pardon pour na bimis donc na mema ki likamboyo na nani on social media you see mais pardon pour na oh non pour yende alanda na moni donc pardon et pas les exact mais ça pardon on a ko lo ba eza OK sorry na kota ki live au moni après Zawadi to nazotanga liste na désordre mais nazolobaka bakombo bato oyo baningisi internet to elobami basali mwa impact to impact mwasi officiel oyo pasteur Mike Kalamba ya bala Peniel bino moko bomoni makambo asali impact asali biloko asali 2022 2021 service là. Si vous n'avez pas eu une épouse qui a tous ses atouts, qui a toutes ses qualités, est-ce que ton compte bancaire match ça? Parce que nous aussi, quand on s'est marié pour l'argent, ok? On s'est marié pour la sécurité, ok? L'amour, c'est secondaire. D'abord, la sécurité. En tout cas, voyez bien ou bien. À part Peniel toke na bamisusu neti toke pe na ndenge tolongwe na pasteur
Mike Kalambai na batunae to kepena le king Fally Ipupa e yepe na batunae mama ya banane Niki Menga vraiment asalaki impact 2021-22 alobisi makambo net elobami vraiment na ndenge akosakana te na kati internet on kaka soki tolongwe na makambo ya Niki Menga tokomona Nana Ketchup ya Fally pe kaka ye vraiment asali makambo te me makambo esali elobo makombo na ye afingama to ekende ndenge nini me ye kaka tete en haut azolakisa ke aza na pouvoir aza na beauté azali femme au foyer donc Nana Ketchup aningisi penza na ndenge ya Ketchup kaka ezanga rival alors à part ye azoloba te eza pe na bato oyo azoloba ne pe te azosala eloko te me kombo na ye ezoningisa toujours neti Tabu Fatou Tabu Fatou koloba alobaka ne mpenza te ou bien alobaka vraiment te mais 2022 21 kombo na ye ejoué impact elobami surtout beauté na ye po Tabu Fatou aza déjà na âge ya likolo na 50 ans na ba âge wana amona moke te mais aza na beauté ya bana ya 30 ans 30 et quelques donc beauté na ye elobamaka biographie na ye elobamaka nakanisa biographie na ye moto esala akomaka jeune tout le temps parce que la biographie na ye atravailla mosala oyo akosangisa nzoto sikoyo soki asala yango mpo na mbongo kaka te me aza kopase mpe kitoko abanda koyoka elengi donc c'est possible eyeda ye akola noki te po aza kosala yango avec plaisir azwi bilengi azwi mpe mbongo lelo mpe ana mbongo vraiment Tabu Fatou aza na bana azali respecté azali kitoko mibali tu bakofelaka ye presque tout na kokoloba po Tabu Fatou beauté na ye ozala ata mwana 20 ans okokwela ye ozala ata na 50 ans okokwela ye côté kuna ça ne discute pas mbongo mpe na kati ya Congo asala penza basolo donc alobaka te me kombo na elobamaka donc a impacté toujours ye mpe a impacté banani lisusu ba impacté na bakombo otolandi awa soki totali tomoni bien tokomona Niamakor na besenga ndepe elobami pona nini po besenga nde aza garde corps ya le king Fally Ipupa banda tambola na le king nanto yoka intervention moko te asala pona ko protéger oyo ye moto etant que le king bataka ye na Cameroun azwa mbata bamatele na podium akwesa moto toyebi so te so makambo nini eyali donc besenga nde toyokaka maître ya le king me biso tozwaka ngo kaka neti mutu moko atambolaka na bapomba or que le king azali star international donc tout d'abord abetaka bacontrat na ye na norme international azwaka salaire mbongo
na norme internationale. Mais na éviter ce qui budget pour na ko dépenser na bagarre de corps à mon agango ou bien dépenser à mouké pour garde corps ou azanae azana bagarre corps moko inutile tout le bien ba besengande équipe wana na comportement sali na nyama corps azane ko servir na ki garde corps mais garde corps ya bato batambolaka na Kinshasa mutaudi poto ya ko servir garde corps pona basha to mutu moko na kuna anambongo. Maintenant, la norme internationale, en tout cas, aza garde corps. Surtout dans mon nene, ou les king, aza nango, aza garde corps. Rien du tout. Comportement kwa sali. Na bataki, oyo bataka, les king, garde corps à mon anate. Et là, ici, les king, faut que sa budget et belé. Faut que bongo, pour le service, il y a garde de corps, il y a bien sikoy. Qui est à mochindo wana. Vraiment, il y a un lobami. C'est tout ngai, il y a un azo répétango, boyeba, les king, fallait pour pas, azanga, service, il y a protection pour naïe. Azande na, batumoko babansaka na kombo, na forme na bango. Bazada la technique mokote et loko mokote ya ki garde corps. Poto ba preuve ezali bat koma walinga papola le king fali mbata a papola. Ata bokoloba muso erata. Mais on s'en fout. Garde corps azawana pa kufa pona mutu wana. Et loko mokote kokota. Soki moko ekoti kaka bolongwe. Et la kisibino tubo échoué. Bolongwe, bachanze équipe, et à bongo. Pour vieux à moko. Ce qui, les king fali pour mbatawana, et zalaki, ya vene d'atika biso. Ce qui moutou a matériel na podium, a tchaki lo kamabe, mbela tika biso. Kakambala moko. Donc, garde corps erreur moko alongwe. Ba norme internationale. Yangwana, Ngana confirmé, les king fallait pour pas azanga sécurité. Azanga na batoyo ya mangungu. Bomoni, abeti garde abeti nyamakor, bato les king, na ba garde kor musoso, bango babeti maboko, balobi, kao. Tangu na yoki, kao, na moni yangoneti maseki, les king, na kati aéroport, service à sécurité nae numéro 1 au batanga kombo besengade agressé mutu ale bango balobi kao mutango attaquer les kingité balongwa wana e alikabu bobosa na mote bande pe bochana mutu les king azaka da sécurité te so ngo koma pale okokoma besengade achaka ni kao na batoyo baza na likambo moko te na king. Alors, et pas bambara batiti. Bobo sanate. Likambo musos impacté. Oye, biso sikoyo. Liwa ya mama chana mwana. A part wana, mama chana mwana. 2022 oyo a impacté biso maladie, kozala bien, makambo ebele. Vraiment, alobisi mukili. Soki to tiki mama tchala mwana. Likambo nini lisusu impacté. Tokei neti na batoyo. Ba chroniqueuse. Carmen Odia a impacté. Parce que Carmen Odia azala na microte, asimba microte. Azalaka abatu na geba question. Bayambake. A koti na micro, a koti na ka ekirindika, a impacté. Tisi kwa impactala. Koleka. Batu mususu bazaki na bango.
bango pe ba impacté ekiri ndika ba Fivette Mayemba Malika Mania ye pas impacté mais Carmen Odia aza au-dessus na bango Simba Oalandi et Ali Malika Mania Namoura de la presse ouais ba impacté bazo continuer pe ko impacté to basili alors banani lisusu ba impacté bandeko na biso oyo ya ekiri Mayens kobanda na leader ye moko Olga a impacté ata moka moke ma impacté Raissa Mpungu a impacté Mida la Taylor a impacté et c'est de Panama Saratola ba impacté ba kombo solo ba makaka ba pingila ba impacté ezana ba miso pe ba impacté miso sunde muke ata kombo lo ba mite boko woyem to 2022 et lo ba mipete toke na banani lisusu bana mibali Ken Piana Vincent Chelus ba impacté koleka Frank Stemai Botalikazu a impacté toke na ba comédien na bato ba yambaka lite ya kanda lite ya pete ba impacté bazo continuer ko impacté Cynthia Kapasi ye moko pazo impacté na ko boto aboti vraiment comme le bam si la Bissau belle vie combat belle vie moute mené belle vie en tout cas aza numéro 1 na bato yo kombo et le bami peso continuer ko lo même inga na yebateke une comédienne na kombo ya belle vie azala na yebite donc belle vie na kanisa na yebili kaka na 2021 na 2022 na elonga ye mutu na kombo po impacte koleka ba kombo to et tant que mutu aza ko impacte ezali peshanga na bana basi na sila okoti ba Karine Amado yango na kanisa Karine Amado abwakeli biso mwa biloko wana po tomekotala ta ba video wana po impacte en tout cas belle vie a kombo na eniati na ba mama Kalunga alors ndenge pe na koti mama Kalunga ye pe kombo impacte mais azana se ya belle vie azana se ya Naomi Barcelone azana se ya Ariashu po Ariashu pe kombo pa impacte to kela bana mibali ansuluzolo Mike la Duchesse Amisi nani Amis leader Amis combo impacté ba scène impacté azo continuer ko impacté na 2022 Siatul révérend ye gaz na gaz mais ba combo na tangi ba impacté na 2022 koleka ye Jani Fay combo na épée impacté et l'obami il y a trop na 2022 bien sûr na ndenga mabe mais et l'obami kaka alors banani lisusu ba combo impacté na ba comédien ba modero ekiti na se sai combo ezo impacté toujours kwa bamba combo amibenga ba to ba comédien en plus sai asololaka très bien comme intellectuel moko boye azoba doctorat comédie azwaka bien image akoma bogar par rapport tango azalaki kala mbongo agéraka ngo bien bana aedikaka bien alors kombo na ye elobamaka kaka
ye moko soka bimi pe alobi soka bimi te balobi mpo na ye donc sai vraiment patro bacomédien kombo na ye donc impacta kaka modero ekiti de fois lia quelque bula fufu ekokomata elombe président elombe impacté te mais elobami mpo na nini mpo na bato na ye bana oyo ya groupe salo kokodioko 2022 impacté mpenza te mais elobami kaka moke nakanisa zongi normal obie likambo oyo boye mais ntango abelaki en tout cas impactaki ya tro elobamaki président masumu ye moko ezolobama impact ya te vraiment eza te na bamusicien bon oyebika bakombo impactaka les grands mopao jibe mpiana werason héritier watanabe ferekola le king falipu bakombo wana ka boyebi yango impactaka na bana basi mama mbilia numéro 1 mais mama tiala lokola atiki fufu ye ekoimpacte po 2022 na nesili te donc akoleka sikoyo mama mbilia bele kombo ekolobama tro en tout cas 2022 oyo bakombo elobami na kati ya chez mokonzi bakombo impacte ezali mboka revino number 1 accompagné na président Tony Guéret bakombo na bango 2022 na chez mokonzi ya ye moko Karine Mokonzi impacté pe baye na mosala moko basali vraiment fantastique accompagné na kombo ya Mia Temo ye kombo na ye vraiment impacta kaka ezalaka na chez mokonzi eza pe na monoko bato tu po Mia Temo kombo na ye ya kombo ya linzanza te kombo na ye penza elobamaka impact pamba partout alors na chez mokonzi mboka revino a impacté et tant que moto aza ko impacté aza ko mené ezalaki Nadine Mukendi la plus intelligente pour Nadine Mukendi vraiment akonzaki 2021 2022 pa banda okonzi alors kombo ya mboka revino na ba émission chaque jour na ba création na image ya ye moko mboka revino Nadine Mukendi pe aza na image ya ye moko elakisi nini baza bato moko baza na image po lukile sozi eza pasi pe baza na ba image moko okointeresse na bango kaka donc oyo babengaka basi moko okokolenge na kitoko me mobali apréféré po aza unique lokola aza unique donc abando tire bato même barelation abando tire po baa na morphologie moko unique alors mboka revino kombo vraiment emata makasi na bamama bana membre bon mama Kabibi Mwamba kombo elobamaka tro na bana membre je crois ye mutu kombo impacta trop na 2022 mama Nana impacta na histoire lelo mpe tokaka longwa mama Kabibi Mwamba mama Godelive mama nani lisusu à part ba Majaki o Majaki ya na bana membre te je crois bango bali ba proche ya la baronne na ba mama Nicole bango ba kombo impactaka na côté ya la baronne kombo vraiment elobami impacté makasi banani lisusu ba impacté na 2022 oyo nani
Glory Olangi. Glory Olangi, Kombo et Lobami. Même par Tete, ils ont accompagné. Ba Grace Mbis et Lobami. Que Grace Mbis a impacté. Gloria a impacté te. Grace Mbis, oui. Dans le sens ni. Pour Gloria a zosala musala. Mais Gloria Kombone et Lobamaka. Impacta kanango déjà. Donc, en 2022, ce qui n'a comparé Gloria. Na Mida. Donc, Mida, l'équipe l'impact na Makambutu. N'a comparé Gloria. N'a pas nouveau venu. Raisampungu. Raisampungu 2022 a Betty Glory. Voire même, moi, na Souka Savimpi. Pingilos. Pengwe. A Betty Gloria. Donc, Gloria, comme solo mama, mais impacté. Faut impacter Beta et tant que Gloria. Grâce Mbisi comme Betty. Parce que grâce Mbisi a créé Makambo. Dans l'émission, il solo la bien, a créé l'impact. Dans l'émission, Mindele, Balobeli en Afrique, a critiqué pour son window, à se pelaranangote. Balobeli n'a pas continent. Donc, grâce Mbisi a impacté. Vous comprenez, non? Dans ils sont impactés, partout, ça dit impact. Il y a ma casse surtout. Pour ma combe belépé et l'obaminango. Mais impact, vraiment rien. Nani, j'ai chaud. Ah oui. J'ai chaud, oui. Comboné, vraiment impacté. 2021, impact. 2000. Donc, combat j'ai chaud vraiment impactable. Et ça, combo impact, ouais. J'ai chaud, na Gloria Olangi. J'ai chaud, a impact à la Gloria. Gloria fait bien boulot. Faut ça la boulot. Pour combo impacté. J'ai chaud à Kokola la pongi. Combo impacté. Ah oui. J'ai chaud, combo impactable. Na évité ce qui. Ba poil na ewana mute ningisara mukili na évité. Mais, a impactable. Comboné impacté. 2022 impacté. Grâce Temo, ah oui. Grâce Temo, combo impacté. Ba ONG, a lobisi mukili. Ba libala, ba divorce, ba annulation. Au divorce, c'est ça. Et le mariage annulé, non consommé. Mobile a bali moi c'est mususu et ningisi, ba voyage. Donc, grâce Temo, oui, impact à ça. Makambo mukeme azo ningisa, impact à zokin. Nani lissus. Yvette Kalombo, bon, a impacté, menacé, mais impacté. Dans le terrain où Kendaki, ayebi kolambate, ayebo tout à pondoute, ayebe logote, abimisa on paye mo da image. Na weza gambela. Azolukana na nika pondu. Nikango bien, yakene pa musus. Akeso nyamazamba. Azotuna susu mutu ateka nyamazamba, modela kolambela. Entre temps, azoteka na kermes. Bazo zele badia lo boko ya Yvette Kalombo. Yepe oria bombama alakisa na image. Azosa la PGT. A impactaki, mais oui. Mais kuna alesaki batu. Ba di n'importe quoi. Yangwana soki batu mususu. Bozo problème na santé. Ba tiene lo mabete. Kaka mayo ba nikeli pondunde. Eyeba nte soki mayango. Eyaki na linzanza moko. Linzanza wana eyalaki na ba produit toxique. Ba sukoli yango mebo. Eya produit toxique. Ba toki mai ba niki na pondu. Pondu ekangi ba biloko wana. Le kola pe ba produit toxique mingi. Et puis nango solote. Ozoli ya pondu zo agwa pondu. Nan tsunga pondu. Molekia. Alors, a impacté qui? Yvette Kalombo. Na voyage à Dubaï. Na ko bengano ba bengana ndaku. Donc, a impacté. Na mabena malamu mais bon. Comme impacté kakia. En plus, la baronne a commis ça qui est pas wa. Alobi. Alors, moi, c'est tout. Bon, la baronne m'tamonia.
nani liso impacté Nenea kelo kelo Nenea kelo azo impacté mwana mwasi moko vraiment atonda sans froid po Nenea atonda sans froid bo finga ye aza toujours l'équilibre bo kumisa ye aza toujours l'équilibre abeta banco il y a 115 000 $, aza toujours un équilibre. Balukaye, balukise, aza toujours un équilibre. Abomba mana cave, na mwana zomona barenye, aza un équilibre. Akoma soki na Dubai, soki wapi, akomo chaze dipi jamana mukolo, aza un équilibre. Au contraire, azobina kutu. En plus, botikolo bana Nenea keo, ma belle nezara solo. Est-ce que ma belle Nenea est gozara solo? Oh, attends tu rappelles mais Nenea ka modèle monana. A côté de ba maquillage belete, mais Nenea sokolaka. Soka sokolika maya pam. Solo ma belle ne gozara solo yani. Soka za solo nzoto na normal ya mabete. Po nzoto na solo nango ate muke me na solo ya ku na solo tia na parfait nango alors moi c'est le quoi Nenea soka sukolika maya pamba soka simba tolo nae mais soka zaki be moi solo muke ya mabe est-ce que yo so ba chelio ba lambelo mabuma ngombe ba sukoli yango bie banini ezanga siko mwanda solo okolia taba soba tumbelio ezaki mosolo o sepe nango o lo bawe komi ngombe alors Nenea ngombe te Nenea ali bio a bio na makambo tu abeti banko ayibi mbongo asa muyibi bio abimi Congo sans cicatrice samba kangaye au contraire bato aner mabimise akomi na Dubai bayambiye ndenge bayambaka Zoro alors biso pe tolingi ye mibali pe balulaka ye alors Nenea mwasi en plus vrai mwasi papa de Stefano alangwaki ndenge nini taki ala mwasi na ndako po Nenea adégagaka beauté surtout so azobina azoningala na malembe wana tu epi aka bami etournesaka miso nga miso nange tourna alors Nenea asali impact Nenea muyibi masali impact bon muyibi tokowanga nango te a muyibi Madilove Madilove kombo ne sali impact te Madilove toujours kombo sali impact te faro sala vidéo yom to tongi bandako za telami Madilove faut sali impact o vrai chéri vrai bébé taille mannequin ozala nyonso kitoko ah alors sala vidéo Henriette Kazinga kombo pe sali impact ta eloba mina ngo merie ah ba kombo sali impact te nani susu Myriam Mokonzi, rien du tout. Ça n'impacte. Marie-Laure Mwaka, oui, comme ça n'impacte. La vidéo a Betty à Sukoyo. Ma benche n'a fait tité. Marie-Laure Mwaka, comme ça n'impacte. Zoro Mabiala, combo. Et le bon pédate. Dans 2022, et ça lui pense impacte. Et le bon minango, mais, là c'est. Pour Zoro Mabiala, en tout cas, dans ma papa, biso to kontaka na Zoro Mabiala ye mutu penza kombo ebetaka impact mais malilo na évité pourquoi na évité photo tuna cheval blanche photo yeba Zoro Mabiala comment surtout tant azana nous vivant aza toujours beau alors toi on a besoin même papa ça docteur ça atiki biso ye kombo ebete impact ezo betati sikoyo
Donc, tout le bagage yé mouta mené na papa. Bon, zoro ma bien toujours compté na yo. Papa matondo, ouais, comme les bébés t'as impact, et bête impact. Mais yé mouta bungi. Papa robot, ah, rien du tout. Yé kuna, oh, nil. Alors, toki ne na banani sikoy. Bon, t'as la bonne. Quand la zolo ba, impact. Faut que l'oba, tu commis en 2022, na souk, tu au côté 2023. Faut que l'oba bateau, nan, ba ningisi, ba pesi, impact, internet. Na ba chanteuse, eza Karine Mokonzi. A beti nous l'été, mais. Ah, Cindy Leker, oui. Cindy Leker, en tout cas, a beti impact, na nenga osaganate. Surtout ya bolingo ya ye, na les grands mopao. Ah, 2 fois té. Na âge na ye anniversaire à Sarayi. Pour Cindy Leker, a sali 38 ans. 38 quoi? Que 39 ou bien 38. Si vous avez otali Cindy Leker, otali ba chroniqueuse nyonso, il y a 24 ans, il y a 30 ans. Mbala moko mo douter na ba âge na ba. Tanaka Cindy Leker. Yazanga ali ba image te. Zwa image nega ya lelo. Zwa tous les images olingi ya Cindy Leker. Ozwi a chroniqueuse nyonso. Ate ya bato TikTok. Oya ba 24 ans, na ba 30 ans. Soko tche, Cindy Leker, yo moko opia réponse. Tant musu ba pe Mickey ke Cindy Leker, on sait jamais. Et allez Nana Ketchup. Nana Ketchup a mon toujours mouké. A mon a pe mouké. Ah, je n'ai pas tout évité. Alors, Cindy Leker, bon. Ah, j'ai belé, mais à mon a mouké. Tabou fat. Ah, j'ai belé, mais mouké. Alors, Cindy Leker, oui. Na zemi a zanango. Deuxième zemi. Pour Cindy Leker, sabota. Agana mwana moko sabota. Azoki nesiko na ba 9 ans ou bien 10 ans. Ana mwana penza kola. Bo mwana il avance. Na camion. Bo loba mwana ndeko na ye. Te mwana ndeko na ye. Wana mwana. Mwana biologique ya Cindy Leker. Cindy Leker alingo suka siko na mwana moko te. Yango, deuxième mwana yango yo. Pe alingi ko bomba mate. Pona zemi aliboso a bomba ma. So bo calculer aja mwana wana. Bo tourner tous les musiciens. Bazana na Cindy Leker. N'époque wana. Bo sala soki mwana na 9 ans. Bo longoli 10 ans. Bo tche siko na année boye. Tant bo longola 10 ans, bo tche 2022, moins 10 ans. Et combien combien? 2012. Allez, bo retourne à ma musicien en 2012. Au moins, Cindy Leker combien de fois? Aroloba, tous avons répété, il y a répété à côté de tout ça, au moins 6 mois, tout le monde en a besoin de payer. Donc, on a 6 mois, voilà, et là, ici, tant qu'on a 1 mois, à Bamonaki. Il y a 2 mois, à Bamonaki. Il y a 3 mois, à comprendre que Bagro Timbela Liboum, à Bungi. À Monanaki Tia Bungi. Ou bien les Kiraboy. Si ma 6 mois, à répéter à côté de Bazo Monanate. Boumoni. Donc, tant qu'on a Monanate, Tiakebota. Pour vous comprendre. Ata boyoki les solos qui ont concert à monanité. Pour ne pas concert à monanité. Bakolobao, pour na maman lia. Mais vous comprendre de kaga. Et là qui, moi na wana botaki. Si quoi zo bota, moi na mi balé. Bon, bah, j'appelle le pas mouné, ana makambutu. C'est normal, ana, à comme il a 39 ans. Faut botter à mi balé, à botter à 50 ans. Alors, Cindy Leker, comme ça dit, impact. Mais j'ai 30 ans. Ah. Combo modèle bungi. En tout cas, impact est. Donc, mais j'ai 30 penza et ça l'impact. 39 né à ça l'impact. Maman Zozo, matako kilo, 39. 30 et ça l'impact. Mais 39, en tout cas, à ça l'impact.
impact na ndenge akosakana te etant que déserteur ya bana mambre kombo ni elobami 2022 ebeti mpenza makasi ebeti meme koleka bamama ebele na balobele ebeti koleka babiso ebeti koleka Mère Fashion pour Mère Fashion kombo ne bebetaka ye impact ebetaka surtout na monde mokonzi na monde bazozo donc kombo ya Mère Fashion ebetaka mais 39 aye koniata bon 2022 ope 2023 akoka te pour Mère Fashion kombo ne ebetamaka chaque année ebetaka bazozo balobaka partout elobama nango mpe donc Mère Fashion kombo ebetami en tout cas bakombo ebetami elobami ya to Xbox kombo ebetami ah banoka Maroc Gofax Balen bakombo wana na top ya kosakana te ebetami koleka même bachroniqueur oyo baka na Afrique kombo noko Balen surtout Gofax bango mibaleka po Gofax amemaka Balen mais Gofax kombo impact te botika kombo ebetama kitoko na ndenge akosakana te betami Linda nouvelle riche kombo mpe betami me moke me betami po ayaki na bamboka roino Suzuki mpe kombo ebetami kote bazozo oyo akima me kote bazozo na bato babengaka kombo ebetama koleka Fayulu nayebi te so ezali ezalaki Mama Pasa Champigny Champion bakombo wana ebetama me kombo ya Fayulu wana somo wana efala ya na la Chine transfert la plus cher Fayulu bakangama kota bazozo ye kombo impact ya danger etanke mutu akomene yaki champion nabosani kombo ngutu ama bapasa baarme lourd bakombo wana soki nayebi yango mpo yaki d'impact ya kosone mais Fayulu vraiment yazodendisa bango tu aye kobeta plafond ouais yabe kombo impact ya kosakana te Benita yabe na TikTok likolo yabe na kati ya YouTube ye kaka bazolobi donc yabe na bato ya TikTok mpe kaka na monde oyo internet wali yabe abeti impact ya kosakana te akokota nango ti 2023 donc lokola Karine alobaki kombo na ye sika moto na succès en tout cas makambo alobaki la baronne yango mpe ka ezosala yabe mpenza succès akosakana te oyo atie tembe kotaka siko na TikTok bazolobela ye oyo atie tembe kotaka siko na YouTube bazolobela ye oyo atie tembe kotaka na Facebook sikoyo bazolobela ye soko ozala tante siko kota lobi bakolobele mpe kaka yabe plafond yabe abeti mpenza azobeta Benita siko mpe akomi libre azwi liberté docteur Nsa akei mpo yabe alingaki docteur Nsa mais alingaki eteke na amour fou alingaki ye mpo alingi mobali alingi ye asepeli aza na mobali azwi mobali ya poto mwa Valère ye na kati ya Congo asungaki mpe esalaka mpe poa ana mobali ya poto azala mokolo na ye ndenge moko mpo bato kutu baa na Congo babimaka na batata baza kutu ya poto te mais sikoyo ye alaki na Congo
mobali ne ya poto aza kutu griffe parisien mikiliste ya be aokonte na beauté oyo aye nde alors azwi mpe mapamboli mobali yango amemi na poto ya be mpe bolingo ezokola akomomona ye protection na ye mobali na ye papa na ye alors bolingo ezokola na poto yango mpe ya be azomona baboga ya be mpe aza mwasi na kati ya poto mpe ezosenga ke fo mpenza ayoka mwa ayoka mpenza asentir mpenza achange mpe baposition mais bon babiloko wana sikoyo amour ezali me bakestio ebele na ya be akomosentir aza enfermé na kazi moko boye docteur Nsape azokomprendre apie mwa liberté bavoyage yango susu ya be ntango azokende azotala ezobakise susu posa azomona aza engagé yango lelo ndenge docteur Nsa atiki biso eza liberté mpona Benita aza na mawa akufeli mobali mais aza na esengo azwi liberté asalela sikoyo nzoto bien atombe sur erreur te aya kolinga papa robo sikoyo fo azwa bamibali oyo basepelaka ne deja bazali aza na tiktok bakweyelaka ye deja tokos aigle alors aza deja vedette star beauté aya nango koloba ayeboloba kodrage ayebodrage bon nani namona yebisika draga te mais elobeli na ye acapable akodrage bien donc akovivre liberté ne bien aza mpe ne presse te ke azwa mobali nga mpe na kokonseye aza presse te après 40 jours basukoli ye awumela ne mpe te po aza na retard après 2 mois 3 mois abando sepelisa nzoto na ye po na mwa retard ndenge ayaki na docteur Nsa yango wana ya be kombe kolobama bapie deja moto na succès na la baronne kombe kokontinue po jo oyo akobimisa liboso bon jo oyo akobima nde liboso ya be aolakise te soki alakisi ye mpo bomonaki ye bato ebele to jo ngo alingi bamona ye en plus ntango akozala libre aza na ntina abima na moko te akokanga bango 3 moko ameki boye soki masolo to eza complet akangami na moko soki masolo mosusu ezozanga azwi mosusu ya lisolo mosusu akomi libre en plus veuve eza te ka divorce eza te akakimi mobali eza te mobali abengani ye akomi veuve ezali meilleur ya bameilleur ya divorce donc ya be soki azokipene makambo mosusu te aleli kaka mobali na ye bakabwani esili aza ne libre na kati ya poto beauté yali makambo to ezali santé ezali bamiso balobi ya be aza na nyama on s'en fout même soki aza na nyama ezaka santé bien nalobaki na bino bien awa banda tokóma na 2000 année 2000 bato to bazala na nyama ti lelo na baoyo bazwa banyama bavivraka kitoko na ndenge akosakana te na kote bolingo baya numero 1 koleka bato oyo baya na nyama te na kote kosangisa nzoto kosakana te na kitoko tu ndenge mpenza balingaka bakisa so mwamba likolo bolimbisanga me fo naloba verité alors ya be na beauté wana soki aza na nyama bobanga te akozwa mibali ya sa nyama bakolande bango moko bakobimisa lilemo mpe bakobeta tolo
babimaka na yabe so pa lingi mibala nyama paza pa kozwa na facilité kaka bisika akende zwaka traitement so akende zwa soki azwaka te ndenge moko kaka basite ezali ebele mibala nyama babogare mpe ya so mokutu ndenge moko na basa nyama do yabe ye mpenza ndenge ana poto liberté elengi akoprofite vi kitoko aza na nyama te akoprofite mpenza vi kitoko donc liberté elengi moto na succès kombo ya kovanda tokos aigle bon bakombo so esala impact awa na koti na TikTok Karine Pandora oui kombo ezosala impact na kati ya TikTok mpe na kati ya Congo ntina batelevizio na ba YouTube bazolobela be Karine Pandora ntango bazolobela Maria Tumba bazolobela Jenima Konkonzoli bazolobela bakombo mosusu me wana ntango balobaka 4 wana na yabe kine ninganaka na kombo wana na poto nsima nango baoyo bayeko tia susu impact mikolo oyo me impact ya moke mpo bosoka bango bien te Miss Dior mpo na era oui era impact ya danger era kaka ko oyoyo afingaka biso bana cité afingaka biso bato buka biki me kombo ne impact ya danger na ndenge akosakana te en plus aza bogare era bogare ko aza mpe lolendo c'est normal so aza na biloko tu na ndimi te fois keza aza na pete fo azala mpe lolendo ekendeke mpe bien na ndenge na ye yango ba Miss Dior bakokomonela ye te Miss Dior era omoni ndenge akotisi yo era abeti impact ya kosakana te nakanisa mosuni oyo alia pala baron ya makila yango moto esalaka vraiment mpo era ayebanaki na ye na Facebook na bana oloba makambo ne wana oloba me ntango aleki ya mosuni impact akoma nango ya kosakana te vraiment era succès vraiment kitoko na internet na kini partout carré era penza 2023 toza na ye kaka oui toza na ye leketio mwana oui leketio kombo lobama kaka betaka impact leketio atikali te leketio kombo ebetama kaka asala mosala asala te kombo ebetama gloire à Dieu asalaka mosala gloire à Dieu avoyage leketio mwana oui impact ezali kombo eyakaka na likolo même bato basalaka théâtre komba leketio bakoma kobangango voire même bakoma jaloux ya leketio yango balekaka so mingi te ou bien balekaka te na chaîne ya leketio basalela ye réunion mpo kaka jeune patron bavoyage pamba poto pamba baluka bayibe lokolo leketio mpe makolo na ye atikango na lemba atambolaka sa makolo alors leketio impact ya kosakana te village panda impact Congo liziba impact mais akaboni bacontrat na bato mosusu mpo nazoyoka neti bato mosusu azobwaka te nayebi te tokotala alors na bamécène Willy Musheni impact ya tout le temps na kombo na kosunga voire même akoma conseiller éducateur ya koéduke voire même akoma kopesa na baprime donc ndenge nga nazoloba boye bato basala impact okomona tio prime ozwi médaille balati yo médaille moko comme symbole ke na internet oza boye ke na likambo boza boye Willy Musheni numéro 1 kombo ya mibale na impact tomata likolo tokita na se Boss Abeda Chou azobeta biloko minene oui
mazana sima ya Willy Musheni. Boss Abedacho. Siko bakombo o ekiti Eric Mandala. Bakombo na wega surtout nani o kombo bungi. Lietina. Kombo nani? Lietina na kombo banako loba. Mais 2022 bungi. O balo bakabimeng na fifisiwa. Moi sinatina ba leve fifisiwa. Ye wanaka. Succès aki makasi. Mais 2022 na kombo ne bungi na mutunaga. C'est qui impacte la sanité. Ba jazz unité ta personne ba docteur. Ye lo bami mais impact vraiment. Bandani les sos. Na ba médecin, bato ba piaka. Impact. En tout cas, mingi wana ba sala impact te. Ba kombo lo bami. Ba boki ba opela banzembo. Mais ba kombo sala impact te. Impact kombe komakaka. Pour ça l'impact internet numéro 1. Ata ba koyembo na nzembo. Ata ko personne combien. Sur internet comme on va sur le bâté. Ouais. Manique de John, impact à tout le temps. Manique de John est deux fois té. Comme on est impact à danser. Na mwana na Prince Babia. Prince Babia na ba oyoyo. Impact à somme. Bon ba inos bisi na lobaki. Bango côté ba musicien ou ba salaka ba combo. Ba guess mawete barebo. Lobande oyazo bima. Yebe combo sa l'impact. Oyazo luka randona rebo. Mais combo et salika impact te. Et ningisi mwa muke me pamba. En tout cas bandeko ba combo yali. Ou ça l'impact na 2022 oyo. Mais Karine Moko est toujours rigolo. Yaye et ça la chaque seconde. Yangwaza icône. Bongote. Et ça bongo. Bah comment vous êtes là? Mais bon, on a le besoin l'essentiel. Elle Moko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengi Yakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana na pesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengi Yakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana na pesi mon boss JP Kiama, boss des boss.
Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.